Canal Congo TV, il faut s'accélérer. On a Canal Congo TV, il nous.
moto liboso oyo afabrikaka flûte oyo bandeko bozali kotala ezali Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu afabrikaka flûte oyo na mboka ya Nkamba. Papa Simon Kimbangu flûte oyo bozali komona afabrikaka ngo na matière to nzete balobaka bambou. Bambou wana nde Tata Simon Kimbangu afabrikaki flûte oyo. Tangu Tata Simon Kimbangu afabrike flûte oyo ya bambou, ndenge évolution eza koyaka kana mukili ebeti batali babino flûte ya bambou. Je crois eza na son moko ya mwa muketo améliorer yango bandeko bayi ko sala flûte ya libende. Basali pe flûte ya libende to bandi pe ko beta flûte ya libende. Ndenge kaka évolution batali sous flûte ya libende en tout cas vraiment ezali sous ko sonner moi makasi vraiment te. Baye lelo oyo na moment oyo tokoma kosali la flûte oyo basali yango na plastique to cho oyo ezana ba cho mususu bacha yango pe na bandaku ya bapoto bomonaka ya bandaku ya installation bachaka basinga câble ya courant yango cho oyo yango omoni lelo biso lelo na moi lelo tozobeta flûte oyo 1921 mboka ya Nkamba na province ya Congo Central oyo ezali na 7 madusu ba madusu yango to salaka yango boy to classaka yango ndenge kaka nde tozali na 7 notes ndenge pe awa pe ezali 7 notes mais tandis que awa ndenge ezali boy bandeko bozomona awa ezali 6 awa si 7e nango yango nde sika place biso to chaka lèvre na biso na to benga oyo embouchure bandeko o babetaka instrument avant to fanfare bayebi embouchure mais biso comme tel oyo elongwaka te yango to zwi munoko na biso auto lèvre na biso to placer yango awa nde to chaka yango awa nakoki kolakisa bino bandeko soki nalakisi bino na sali boye oyo ezali do oyo ezali ré oyo ezali mi oyo ezali fa oyo ezali sol oyo ezali la oyo ezali si oyo ezali do flûte oyo biso to tobolaka yango na mbeli oyo moko pe kwa bolimbisanga bandeko po eza awa te mais eza ba mbeli kaka oyo bakataka ba Thomson bakataka basoso tosalaka ngo sous forme ya songe wana po ezwa biso ba trou oyo flûte wana fozala mbeli wana fozala songe poso mbeli ezali kaka ya mulai boy ekotikala kosala forme oyo te ba trou oyo basala ngo pona nini ndenge tokaboli ré mi fa sol la si do ça veut dire soki tokangisi ba trou nyonso esika moko boye son ekobima bien te yango basali ba séparation ya ba trou oyo nde basali ba séparation ya ba trou oyo yango ndezo lakisa différence na yebite soki ndeko kopesa ngai na beta flûte yango po bomona ke ndenge nini son wana ebimaka voilà bolana na kobetaka peut-être do ré mi bota la différence ya nini ndenge esalaka omoni différence nango ça veut dire mo soso yoka do ré mi fa sol la si do yango wana flûte oyo comme te tokolobela yango boye biso ya biso ndenge tobetaka flûte tosalelaka kaka do majeur wana yango biso na flûte toutilisaka baninga mususu bazali nde tunango biso ba fanfare bane bosima mususu babetaka ba fa majeur pe zali babetaka nango mais biso flûte ne mingi biso tobetaka na do majeur tobetaka na note ba grand mususu te mais biso na fliki tobesalelaka mingi do majeur ba note mususu eza ba note ba littéraire ezali na yango mingi bandeko mususu basalela yango babetaka mingi ba instrument mususu eza peut-être na orchestration mne na kopesa neti par exemple na orchestre symphonie mingi mi bazana ba biloko wana basalelaka yango mais biso mingi to travaillaka mingi na do majeur o biso to salelaka tambour yango oyo to sangisaka yango to zobeta yango na ba flûte ko bomonaki vraiment tambour oyo kala ezalaka pe biso na église Kimbangise tozalaka kobeta ba poso ya ntaba ndenge flûte Tata Simon Kimbangu abetaka flûte ya bambou ti tozobeta kaka flûte na tambour ya poso ntaba vike évolution ndenge yaki pe na mokili basaleli biso ba tambour oyo eza biso te ba noir tosala yango ba tambour oyo eutaka Europe ba mindele basala ba tambour oyo
ye pa ina biso ndenge lelo bomona ki flûte wana ya plastique tozo sangisango elongo na tambour boko yeba tambour yango ebetaka pe pamba te na maboko te tambour wana ebetaka na ba baguette yango ba baguette oyo eza pe ba mindele basalaka yango biso pe batu mwindu tokoma kosala ba baguette ba mindele bazo sala ba baguette biso pe batu mwindu tozo sala soki na laksi bino ndeti oyo ezali ba mindele te batu basali yango baguette oyo ezali mutu mwindu mutu asali yango mais mindele pe eyaka nango pe tobetaka par exemple ndeti tobetela na ko beta loko ndeti boye tobeti boye yango tobetaka tant beaucoup de vidéos musu ezala flûte ezobeta omona batambour bazosala batambounere bazobeta yango instrument yango kosalelaka wana bililingi mosusu bokomona flûte bomoni grosse caisse bomoni ondete eza boye ezali petite caisse bomoni yango petite caisse yango mais na peut-être so bomoni film bomoni batambour grosse caisse bomoni cymbale bomoni tome bomoni yango oyo binongo bamindele bolakisa biso tambour de marche yango wana ezali tom oyo tosalelaka tambour de marche bamindele babetaka yango soki baza na badefile na ya bango ya bale 30 juin makambo nyonso yango basalelaka yango wana